La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Mbote ba ndeko na biso bana Congo biso ndeko na bino tata ki jitoye lisusu lelo poto kabolaka ma oyo mazana kati na biso bokotalaka ba mama ba tata ba ndeko ke bandeko na biso ebele bazo salaka o babengi centenaire kasi pona ko banda esengeli tozongisa matondo epa ya mvuluzi na biso tata Kimbangu beto bala beno ba Congo mono kiyeji mwana mama Mutombo mama Kibamvita mwana mama Mpolo mwana mama Kanga mwana tata Kanga Mvita mwana tata Manika mwana tata Kiyeji mwana wa beno tata Kimbangu mvuluzi ya bandombe matondo tata matondo pona nyoso o bozo salaka na kati ya biso bana na bino lelo to ye mokolo o ya centenaire biso peto pesa o ya biso to bakisa o ya biso libanga po ndako na biso pe ekoma komata ndambo nzela ya sika efungwami mpo na biso yango isalaki tomona tina ya bomoi ya solo kasi lelo soki toye pona ko honore yo tata po matoi ya bandeko ezali ti bandeko bayokaka soki bakoyokaka oyo tokobimisaka na kati esengele bandeko bayoka oyo iza na kati na biso tokolobaka oyo pe bandeko mususu oyo bakolobaka ya solo bandeko oyo bakoyokaka bayoka bike biso toza ya libota na bino boyebi biso tata popesa kimia entre ba onde nyoso na ma oyo tokolobaka na ba oyo bakoyokaka biso bayoka biso pe na kimia bopesa kimia na kati ya milimo ya bandeko na kati ya mitema ya bandeko bayoka biso na oyo esengeli to sala na ba mission oyo bokopesaka biso to transmettre pe oyo esengeli to transmettre pa bandeko tondo mvuluzi matondo tata Kimbangu sikoyo tokolobelaka centenaire. D'abord centenaire elakisi nini ba mama batata bandeko centenaire elakisi kaka 100 ans nzokande 100 ans wana esali lokola 100e anniversaire ya événement oyo tozo salaka lelo toko rendre donc mvuluzi na biso hommage ilingo lakisa kaka marque ya respect révérence marque ya reconnaissance donc toko kotaka na passé na ma oyo mvuluzi na biso tata Kimbangu alobaka na ma oyo mvuluzi na biso tata Kimbangu a salaka tango tokotalaka na makomi balobi na biso tata Kimbangu atika mokili oyo na 1951 à bien voir c'est pas très vieux de cela donc il y a pas très longtemps que ça s'est fait mais seulement ainsi tozo kaka ba témoignage ya tango mususu bato oyo bakuta tata Kimbangu to bana oya bango ndenge ba mama to batata na bango bayebisa bango pona Kimbangu esengeli ba témoignage ya ndenge wana ezalaka mais mabe eza kaka nde ba missionnaire ba bota to ba kotisa lokuta ebele na ba date oyo pe ba pesaka ya mvuluzi Kimbangu tango mosusu ezalaka nango lokuta oyo totangaka ekasi bango balingi siko ba brouiller ba piste poto yeba penza tata Kimbangu te nango bokomona kaka bakolobelaka bato misusu makasi
kasi tata Kimbangu bakolobelaka ye te. Siko esengeli siko bana Congo batala oyo ya bango mabele na mabele bakotalaka siko racine. Or racine owana ezani oyo ya biso ba origine oyo ya biso mabele oyo tozo négliger eza oyo ya biso siko mutu azalaka lié na mabele. Tosala émission ya bongo tolobaka que soki mutu a perdre mabele mutu adaye poto mutu aza relié na mabele na ye. Matondo. To esengeli totala mvuluzi na biso tata Kimbangu. Ba misusu bakolobaka eza Simon Kimbangu poti toza ebele to boza ebele o bazo memaka lokuta na makambo oyo ya mvuluzi Kimbangu. Or mvuluzi Kimbangu n'est pas Simon mais il est Kimbangu. Kimbangu sikoyo bandeko misusu tango bazo kaka. Est-ce que bazo sosolaka? Kimbangu sikoyo lakisi nini? Soki bozo monaka Kimbangu, so to séparer en deux, boko monaka que qui est lakisi bokasi puissance, qui en tant que racine. Donc en tant que racine o ya mabele, nzoka mabele eza lié na bato. Mbangu esika ba bombaka, mabombami plutôt ya ndako eza. Mbangu eza esika mabombami ya ndako eza. Du maman kipa mvita wa bangula Mokimpeve. Donc, revoyez seulement d'où vous venez. Histoire na biso, boko tala kango, botala sima, boko monaka penza soki bolingi bo mona boko monaka. Boko retalaka, bo moi na biso. Eza bo moi ya solo, otozo vivre. Est-ce que eza bo moi ya solo? Soki eza bo moi ya solo, eza malamu pona bino. Mais kasi, c'est au totali. Boko mona que tozo vivre bo moi ya solo te toza lokola kaka batu moko boyi kaka bako zwaka o bami batu misusu bako bwa kaka biso tokoma ko lokota oyo ya ba missionnaire pona biso to bika esengeli kaka to redzonga na bo biso to kota oyo nkolo akela nyoso apesa bonzambe epaya mvuluzi Kimbangu pote avant tata mvuluzi Kimbangu toloba ba koko na biso pe ya yambo bazalaka ba bota maka pe ibele na tango owana kasi tata Kimbangu ayaka na o ya biso bonzambi ayaka na o ya biso bonzambi. Maintenant na événement o ya centenaire mvuluzi na biso esengeli sikoyo biso banso on doit restaurer, on doit rester dans la mémoire collective pour restaurer pe makambo oyo tata atikaka alobaka esengeli sikoyo to tikala na mémoire collective oyo na oyo nyoso ya tata kasi sikoyo to so bosali ba séparation ba misusu bakosalaka jour boye basali na bango centenaire ba misusu jour moko boye mais date za moko te tant bozo honorer bozo rendre hommage na oyo ya tata esengeli sikoyo séparation ezalati poti toko komaka so sinon toko bimaka lokola ba aventurier bandeko eza ebele baza ebele oyo balingi bayeba pe nani owana tata Kimbangu tango toko memaka sango owana na bamboka bapaya esengeli biso moko pe tozala bato moko digne tango toko lobaka que tata Kimbangu asala boye mingi na kati na bango o bakokaka bakokinda kotalaka na internet bakokoyaka kaka na kombo ya Simon Kimbangu nzokande ezalaka Simon te ezalaka Kimbangu. Bomoni bandeko esengeli nyoso owana na temps oyo ya centenaire to limbola esengeli ba oyo bakoki kolimbola oyo bamisusu balimboli oyo kasi tozala na bosolo pote bokomonaka tata Kimbangu bamisusu bakolobaka ke oyo ya liputa ezalaka ye te bamisusu bakolobaka oyo ya liputa ezalaka pe tolopata lokola tata wazambula loba oyo liputa ezalaka pe tolopata moto ya Bakongo aloba na biso abakisa ke tata Kimbangu atikela ko bota te aloba na biso ke tata Kimbangu atikela ko bala te donc abota pete kasi ba oyo balobaka to tata Kimbangu bamonaka mikolo nyonso bomonaka ne na elongi wapi oya jeune o tata wazambula lakisa biso o to oyo ya liputa
tata ya kimbangu ya liputa. Yango wana bokomi ta mususu bolati tata kimbangu ya jeune ta mususu tata kimbangu ya liputa. Boyibisa bosolo, bobimisa bosolo. Pote so bolingi ba bomba ka makambo. Tokomona ka pasi boyi. Bana oyo biso tozo botaka. Bakomona ka pe ka pasi oyo. Bolingi botika bana na pasi bino bozwa na bino bomengo. Esika bovanzi ba o bazana bomengo. Te bokotala ke esengeli sikoyo. To salisana po bana oyo biso batiko kweya na mtambo oyo ya ba missionnaire tango koyaka makasi. Esengeli to sala bakasi, to sala bokasi, to bimisa vérité boka soni te lelo boyango boko momona na ba pasteur tango mususu ba lobili kimbangu. Ezalaka bongo te ya. Mais si kozo monaka bango ba pasteur ba kolobela ka kimbangu au nom le plus grand prophète Isaac Kimbangu et puis bango. Siko ndamu bako banda kotika ka Yesu za soni po poche pe ezo salaka bongo. Balingi ba batela la poche. Bayebi na bango ke Kimbangu aza ya biso ya Congo. Yango na bomoni bazo lobela Kimbangu ndamu ba pasteur owana. Donc matondo bandeko. Soki balobi bango ba pasteur so bazo lobela Kimbangu, c'est bien. Et continuer bongo balobela tata Kimbangu. Pote tata Kimbangu batu bakoyebaka ye kaka suka bango nyonso. Pote tata Kimbangu ye ayaka pona baindo ya mokili mobimba. Ayaka te pona mutu moko boye, famille moko boye, batu moko boye kaka ya les 2 ou 3 Congo comme vous dites. Bayaka pona baindo mobimba. Tata Kimbangu ayaka pona batu oyo ya loposo na biso oto bengaka baindo. Bandeko oyo bakofingaka boyindo. Bandeko oyo bakofingaka tata na biso mvuluzi Kimbangu. Bandeko owana. Soki botiki te Kimbangu akota na kati na bino. Bokozala kaka batu ya kitoko. Kasi batu ya kokufa. Pote bokufa na bino ndambo. Esengeli batu ba ressusciter parti ekufa depuis kala. Parti oyo ya mvuluzi Kimbangu na kati na bino ekufa. Bo lamwisa parti owana. Bo faire revivre bo moto na kati na bino. Bo ramener bo moyi na kati na bino. Bo revivre. To bo faire renaître mvuluzi Kimbangu na kati na bino. Tata. Mama bandeko. Ba mama boyoka. Tia tata Kimbangu na kati ya mvuluzi na biso. Eza esika bo moyi ya solo eza. Boyoka malamu ba mama batata na bandeko. Soki lelo tozo lobela ka centenaire bandeko soki bozo lobela ka centenaire esengeli siko bo lamwisa. Maloba oyo mvuluzi Kimbangu atikela biso. Totala oya kati, totala na oyo zo lekaka lelo. Est-ce que tozo talaka? Est-ce que bozo monaka? Oyo zo lekaka lelo? Makambo nyonso oyo na oyo ya pandémie balobi corona. Est-ce que bozo comprendre makambo zo lekaka? Bandeko esengeli sikoyo. To zala batu oyo baza ndemba lobaka prêt à partir. Eza pasi. Pourquoi voulez-vous être ce que vous n'êtes pas, bandeko? Mama tata bandeko, revisitez votre histoire et vous vous rendrez compte que vous n'y êtes pas. Tozate, to remona bobiso, to retala bobiso. Bokomona que tozana biso kaka batu moko oyo bakoma ko vivre par rapport na ba missionnaire. So bango babeli bayoki pasi biso toko monaka pasi o wanape ya biso. Eza lokola bokomonaka ke na tango oyo bakozwaka bandeko na biso ba mema na esclavagisme tango ba oyo bazo salaka et parce que ba maître na bango soki maître ou moi si ya maître na bango to benga peut-être maîtresse soki abeli bokomonaka ke ba umbo o wanape ba monique bango ba beli ba esclave so ba monique maître na bango azobela bango pe bazobela nzoka nde bango baza na pasi o wanate ya biso komi lokola bongo et koma pe bongo ceux qui monique ba missionnaire bango ba na pasi bazo bela kaso balobi i kuna pasi na bamboka na bango et pa na biso pasi wana pe to koti yango na bokasi yango na tuzo mona oyo na ba pandémie oyo parce que toza biso moko te to bango bakomonaka pasi bakobelelaka corona biso pe kuna to koti corona lobi tako bakobimisaka
maladi moko pe ya pasi ekotelaka bango biso pe tokolobaka epa na biso pe pasi. En fait c'est parce que tout ça baumbu na bango tout ça lokola ba prisonnier kasi ba prisonnier ambulant o bazo se déplacer bakokindaka boye mais tout ça kaka sikoyo na boloko oya ba missionnaire to bima na biloko oya bango na divinité na bango tokomona kasikoyo oya biso mvuluzi kimbangu na nzela na ma oyo alingi biso akotisa biso na oya ye tokosepelaka na oya tata na biso kimbangu. Na kati ya tata kimbangu tokozalaka na ba possibilité ya koleka ba possibilité ebele na kati na biso tokosalaka makambo totombola donc kombo ya mvuluzi kimbangu bandeko o bayebite baluka bayeba mvuluzi kimbangu balobite baluka bayeba Simon Kimbangu pote Simba Kimbangu biso toyebi ete toyebi kaka tata Kimbangu. Matondo bandeko matondo esengeli totombola kombo ya mvuluzi na biso po ye aza ya biso aza na mopepe aza na mai bisika nyonso toza aza kasi mabe eza kaka po biso moko totia ye na pause biso moko tosala ensuki to nanko tobosana oyo ya ye to oyo aza to oyo akoki kosala mpo na biso totia biso moko donc tata na biso mvuluzi na biso na pause tozongisela mvuluzi na biso bokondi oyo bopesa epa bapaya. Il faut arobotama na kati na bino arobotama donc bokasi na bino ekozala kaka soki bondimi asi lever na kati na bino so bondimi ye atelemisa biso ye wana ako se lever ki na kati na bino na kati na biso na mabele na biso bayindo baso bakozalaka batu ya solo matondo pona lelo esengeli to zala batu o ya solo lelo tokosuka awa pona volume o 1 tokobengango tokosalaka suite ya auto lobby lelo lobby matondo bandeko na biso matondo pona nyonso o bokosalaka na biso matondo tata mwinga matondo pona nyonso matondo. La vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine,